Otia pena libaya kashacher batu bafu. Ozo soigner junior wendo na habité so ozo imaginer ndeni. Ozo soigner junior wendo. Wa courage makasi. Bino ba apoto ba misu makasi. Bina fila kei makasi. So c'est bon nakota neti na buzo bana yo. Avant non, naza neti. Yo ngoko tangana neti mazoba neti okota na buzo bana. Da ba question na ngeza neti ba question ezanga tina. Bongo bozo banga bitumbo boza na ngote. Yeah. Na ba jeune frère na so ba gaulois que campagne de déstabilisation monstre telemela bango concert ya parler du peuple bango pe ba lobby bako tala soki waze kwa tondisi faire fatika musique. Non mais moi mutu mususu akanela kayo yo ebite akanela kayo oko senge pardon ndeni. Pardon, Kofi Olomide kuto kumisi effort. Lui boyemba apenze mbo ya papa chéri. So na tuni boyemba ka pe biloko awera. Obligé. Batu bayemba ngo bazali. Nzambo nini ya wera yo so interpreta. Ouf. Mais banzambo viens banzambo ebele ya bien. Azonanga ya kolinga. Nyame ya yebi. Na boka pe jamais mibeko ya babo. Yango ne. Toke. Et ici? Toke. Oh. Ouais, yangona. Alongoli jaquette. Vraiment ça va embêter nganza kwa wera hada bien la fait. Tout ça boy. Joël Salambi. Acha mbongo. Omona na oluka yeba ya. Mwenga ya sala moni mbongo sensibilité kotaka. Il est détente. Ah. Ah nzambe na ngai wera sala bino nini vraiment. Ah nzambe. Iken. Ah, Seigneur Jésus. Tu as qui console avec toi que ça peine. Yo ne la comprendre pas. Joël Salambi. Cela no makambo la comprendre té. So yo ngol ba ke message ngo pesa yo mukolo nanga. Yangona. Ah, papa. Comment ka ba tu? Bo yo za mukolo nanga. Talo il y a moi respect pesa la paix moi bo pe moi respect za la. Ken bino bozaba. Ah, na kozala mukuse za mabe. Non, c'est là non s'il te plaît. Yo na faire na mukolo. Ken, s'il te plaît. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentisterie minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Amede Makenzi Poutine Jansi Mayasi Forza Italia Trésor Soki Drish da Costa Zinga Niao Dansant Relax Papicho Matendele Adrian Rich Héritier double impact Dialogue Mbala Photo Feti Eric Makonga Basela Direct Mako le scénario Ekilombo le baron Martali Bokongo Joker Liva lobaki na bangati soki beta peri pembeni ya bolimo na lingati. Voilà, merci beaucoup bana Congo bande ko bozolanda biso partout à travers le monde tolobaki
toza toujours na kati ya Belgique tozotambola tozofouye baartiste musicien oyo bazalaka na poto en tout cas mwana poto nyonso tu artiste musicien fanatique ya leader moko ya mboka na biso Warion Gaulois Kofifil Kofiet en tout cas bobenga biso toza disponible pona koyamba tout le monde oza businessman obengi biso na numéro eza affiché wana en tout cas toza pona koyamba tout le monde en tout cas bomonaki Trésor Nzinga bomonaki Shibida bomoni pe déjà bato ba défilé belé lelo toyambela bino Junior Wendo oyo azali koko ya Wendo Colossal Junior Wendo oyo azali ex musicien ya Viena biso Monstre d'amour Félix Wazekwa oyo ba préparer Stade des Martyrs le 14 août et koinda na kati ya Stade des Martyrs moi polémique eza makasi bato bazomi tout na bato ba se poser ba question ebele Félix Wazekwa est-ce que eza moment oyo vraiment esengi abeta stade est-ce que Félix Wazekwa azana moto ya kotonisa stade tokoposer ba question na nyonso tokotuna pe Junior Wendo tanki mwana poto yazali bongo koko ya Wendo Colonson bango babotami awa bango bayebi makambo ya miziki ndenge elekaka na poto tokoluka toyeba polémique ya Fally Ipupa nandeko na biso Maître Gims nani azali vrai patriote nani oyo asalaka effort pona honneur ya mboka na ye tokosola mwa masolo pe eza ebele vraiment kaka na kati ya émission na biso pitopale parce que toza na kati ya Belgique na Bruxelles aza pe na concert lelo azobimisa single na ye kala mingi te tolobela masolo nyonso to eza awa tokobeta pe masolo pe ya ba polémique o bandeko na biso bana poto bozo humilier ba artiste musicien congolais totaki komona video bongo ya Viena biso Koffi Olomide aza légende vieux asala trop na musique na biso ya Congo mais kotala humiliation onde kona biso ya mwasi o maquiller sœur na biso Cindy Leker est-ce que lisolana ifalaki est-ce kaka na caméra est-ce que lisolana sengaki o publier kaka vidéo pour na ko publier Viena biso o azangaki $100 $200 €200 ya kofuta hote. En tout cas to banda mbote pa Junior Wendo bonjour. Bonjour Kanipiana. Bonjour Pena Bawa Talabiso. Donc voilà. Bonne santé d'abord. Non mais santé ça va. Donc tout à l'heure tant on il y a Monstre d'amour. Ils ont les 14 et ils ont les 12 août. OK. Donc les 12 août Cultura Pays Vie Mobimba dans un stade de martyrs. Et voilà, Wendo eza Kolossoité, Wendo eza Kalosoi. On est biso ba Congolais to mesana mingi ko bebisa kombo baninga. Surtout celui qui a un kombo no te quoi. Donc eza Wendo Kalosoi. OK. Junior Wendo bato ba Holanda biso baza ebele na ebike outi Paris oye awa na Bruxelles ozana événement munene eza lelo a na Bruxelles mais kana ko expliquer biso événement lelo eza à l'occasion de quoi? Non, eza clôture ya moi ya ba maman. OK. Donc ndeko nanga Idazoflex a souhaitaki que tozala lelo na ndeko nanga Chabron. Babengaki awa les rama soki les mama soki biloma bon. Donc lelo tozana Chabron na restaurant chez Idazoflex. Donc eza clôture ya moi de la femme. To sepesaka ba maman ya on a sengi ba maman. Bon, na habité soki moment ngo émission ekota ndeni donc ba maman bazala kaka. Junior Wendo nga lingaka émission na nga lingaka ko bondela invité penate na lingaka to sola masolo un peu moins clair. OK. Junior Wendo tout à l'heure to sona la Dimiyembe abi la Dimiyembe. La Dimiyembe. Na pesi ba mbote. Il part dans un concert mo obeta na Angola. Donc bana nyonso ya Angola bo que nous soutenir la Dimiyembe. Eza na date. Eza les bon bref voilà tout le belango kaka donc OK batu ba que nous soutenir la Dimiyembe. OK Junior Wendo les jours aux sepel ça va maman eza clôture ya mois de la femme malgré le bien eza le 31 le 30 non le 31 le 31 le makambo sili lelo alors Junior Wendo OK na banzembo nini yango sepel ça va maman si le banzembo nga na sala na Cultura Pays Vie na sala ambulance na banzembo nini la sala nzembo ambulance
na culture pays vie na sala ba vocal na culture pays vie et mingi na zozonga na biloko ya ba vie na biso ya kala ba vie na biso lokola mingi ba idole na nga lokola ba Jonolo ba papa Madilou donc c'est à dire ba biloko mingi ba vie na biso ya kala ba sala ba biloko mingi ba vie na bino ya kala ba sala donc yozana oza artiste ka ya ko interpréter bato donc yo moko za conscient que depuis banda musique non na sana makambo ya banda te ezaka lisula oza conscient non premièrement noza conscient que bozolia na ba œuvre bato na poto ken pena omoni tango yo bato ba yebina ndo kendaka moni mutu oso ane aza mwa mutu mo baningisa mutu penza makasi te donc c'est à dire bato ba yebi ndo kendaka tout ça l'émission moko ezala bien et ça la bien olingo banda moko ba gère ka makambo et déranger siko omoni eloko ezoboma biso ba congolais bino boluka bo bimisa biso mabe neti question na nga na habité ceux qui est dérangé yo bieza parce que nga na parce que yo za muto yo oza na kati ya chronique musicale oyebi ba musicien presque nyonso OK kasi oyebi ba œuvre presque nyonso to sala donc ça dit to ozo tuna ba genre ba question boy dozo ignorer ba œuvre oyo tam songa na za na wana muto kasi nga na tuni boy oza parmi ba musicien oyo boliaka sima ba œuvre ya batu bioza parmi ba musicien oyo baliaka na ba œuvre na bango moko oyo yambi aza professionnel ya musala oyo na salaka neti yo za professionnel lelo komo ya ba poto ba belé ponini na profession na yo linga fotala ka pe ba téléspectateur na profession na yo linga donc c'est à dire mutu yo yambi boulot na ye yango yo donc c'est à dire eza ndule donc tant yo zo ba na lire na sima ba œuvre batu ozo pesa message neti ndeni na message eza que oza musicien oza artiste musicien oyembaka bien oyebi musique mais ozande na ba œuvre te oyo ko fandisa bato soirée mobimba obeta poto kende nango clair parce que lelo so ba bensinga concert ya Junior Wendo soki eza obeta banzembo na moko peut-être na ozala mso décourager koya pour répertoire eza moi na habite na tika na nga émission ngo na sala po na comprendre te non mais le problème que to yebi ndo kindaka mais kende bien moi je t'encourage OK bien non mais batu so babi que Junior Wendo azo beta babi que Junior Wendo aza mwana biologiquement to musicalement il y a Félix c'est quoi automatique na beta ba répertoire ya culture pays vie o ils ont faire partir na carrière na ngai Paul Lelo ngana za mwana oyo à 100% vraiment culture pays vie donc pour l'instant nanu lokola na bimisa album te bato yo ba mesana ko ya na ba concert na ngai ba yoka ba musique culturelle ba yoka ba ko ba mona ba chorégraphie oyo ndenge culturelle zalaka nazo ezalo ka culture pays vie en miniature nga orchestre na ba benga nkombo Wendo vie donc c'est à dire culture pays vie en miniature donc c'est à dire makambo nyos oyo ba mona pas Félix c'est quoi ba ya mona ngo et pas ya Junior Wendo voilà est-ce que vous allez en besoin to yamba bino to za na fimbu ya ko beta bino va te poser question na ndeni kasi pour répondre à la question nanga o memi nga na ba acrobatie belé bino siko moni question soit to soma bangondo wana ya ko beta ka soit ba matraque électrique ken piana question na yo tam susoza o poser question mo latisi bilamba te soit to latisi ka question débarder mo tchaki chemise na ngote donc il faut si les sa question na yo ozolo ba neti nini voilà parce que to biso na musala o to men na musala jusqu'à lo comprendre ngane lote na comprendre onde siko yonde yo comprendre après nzembo no o tchana culture pays vie kombo na ngone yo yebi ngote yonde tant que soko za penza accro na kata musique onde e koma lelo ko futi lo ba billet d'avion faut yeba ngote pour ezaki parmi banzembo oyo et soutenaki album ba sérieux soutenaki album abi ke nzembo batu ba yeba beaucoup plus ça nzembo esala ka succès na album hein eza neti ba yekiche ba cha confession intime est-ce que nzembo no ana to ko comparer na confession intime eza réponse yo mozo fo o mitu na ba réponse na ba question o se donner ba réponse na ba question na yo ouais yo como ça ba illusion na parce que to mona ba doa Congo ba cha banzembo esala pe ba succès danger lelo so yambi doa Congo o se référer mbala moko na nzembo na ye batu bayebi na 2015 Junior Wendo mbala liboso na cha nzembo na kichwa ponga na koti kichwa pays na 2009 ina yako cha nzembo na 2015 na 2015 nzembo o ngana chaki ambulance na album I Love You ezaki parmi ba nzembo oyo esoutenaki album
Oko rappelle nga nzembo ngata na ko. Ambulance kumbanga na l'hôpital yelo. Memanga na salle d'urgence. Na sali malaise pona manka bolingo. Médecin oye ba ngate eyate. Te na ebate. Eyate. Te zo ya penate. Donc ça dit yo manga na refrain nango peut-être. Kasi yango la. Donc ça dit yo mikolo ambulance. On dit oza conscient que nzembo wana eza parmi banzembo ya crochate na banzembo ba pesa ba musicien na ba bon bino boza na ba boza olingo loba likambo tendance si dans son na lo nzembo na yo ya crochate c'est ça la succès na muta tendance bon yo ko ba nzembo moko ya biso na culture à part tam nzembo mon chéri mon bébé oh là là on ozongi moi kala non pesa ngata mibale o kokate nana banzembo vena nga te mibale o kokate penza mibale penza o kokate mais so na bi to ke ne pas ndeko na biso ndeko na mongo 3 nzembo na yeto 5 nzembo no otanga onyoso ndeko na mongo ndena donc ça dire bozana ba tendance non mais bato ayebi ntango ngana osala émission na yo bayina wendo na habité makambo na aloba bon ba commentaire ezala na habité soki to osala émission par sentiment ou bien parce que nga zo poser ba question o eza normal. Non, il y a des questions où c'est normal où on a pouvoir pour répondre mais ba tendance na bino ba tu ba yebi. Na biso na tu biso kasiko nga nzemo na nga yo lobi oyebite. Na biso yebisa nga nzemo yo kase na biso, oyembi nzemo kase na biso. Na bi beta mi balé, je suis sûr à 100% sur na kabila ta portable na nga o ya chero. Oko na mi balé te. Pourquoi on a humilié mais parce que bino boza na tendance. On a faire voir ba tu vas comprendre bisika bino bozali. Nzembo na biso oyebi bon nuit chérie ndeko na biso Josa imba mo kilengo liboma oyebi na boyite kitoko makasi peuple azo senga nini non eza nzembo na bino te kenda ok c'est belete déjà félicitations au pouvoir attaque au compte na moi intro ya nzembo je t'encourage vous avez confiance ya Félix te ke banzembo na zala rendre na confiance na binote batu ya tendance voilà parce que vous faites vous avez la tendance o ya bino boko comment dirais-je ko cibler ba orchestre mingité boza focus na orchestre ya bino bolé ba bolinga wana voilà. Oh, tout à l'heure d'intro na yo, oki makamolo otioloba. Na lobi. Est-ce que ça tend Félix azio ko beta zen eza introduction na. Ezo like sa tendance. Non na komi non. Intro na yo. Wana siko c'est que non mais ozol ko démoraliser na ba question na ngana otuna par rapport ya stade. Ken ngana za na besoin ozala à l'aise. Grâce à l'aise na bi yo pe ko zala agiter te na mon émission déjà des questions et personne de aliboma. Ko na okende na 5 6 c'est que tu kende mabe makasi. OK, to kenda. OK. Junior Wendo, o lobby biso to ba to tendance. Na lobby boso ba tangi ba jeune no ba leka na ba orchestre ya batu o ba sala o ba cha banzembo sala succès. Junior Wendo to compte parmi les 5. Netina culture pays oui, je fais partie. Lelo nazo sa la fierté ya vie na monstre d'amour. Ya patron na monstre d'amour. Lelo na sa fierté na e. Donc ça dit naza mutu oyo ça fait 4 ans dans sa carrière solo, ça fait 4 ans na longo ya oyo. Na memi ba musicien na Angola, nazo voyager na ba musicien, nazo beta ba concert na ba musicien. Donc ça dit je pense que papa na eska zabi wana aza d'accord na makambo na oloba. Est-ce que musique est pas nous a distraction ya ka se distraire mais a passion na opena passion na opena za musique. Moi je suis un musicien tout fait. Donc je suis bon certes na kola na poto mais musala oyo ngai e bebisa makambo na ngai mingi ta mususu e koti saka mbongo ebele c'est la musique. Donc ça dit eza boulot na nga penza mukolo na yaka na mokilo le 13 septembre na kutaka clé de sol na famille. Donc ça dit non c'est là makila ndem tezo et dégagé quoi. Voilà. Résidence officielle ya Junior Wendo za. Nous bisika mi balé na vanda na poto na vanda pe na Kisasa. Na Kisasa bato biki na vanda na monga fula. Kinshasa yaka to bien za résidence. Non, bah tu baby qui n'a pas. Moni yo, moni à force. Mais so na zaika muta koto kuna ngoi ba makambo biologie. Ingénieur Wendo ngaza camarade no musicien te que to se fréquenter catholique à place moko. To kuta na soki rendez-vous émission ezali. Kasi on a zolo ba. Kasi siko ba blog mususu ya ba musicien muso foye ba ngoti. Si ya ba musicien muso yebi.
donc ça dit oza focus na bisika moko boye moyen boye ba makambo na biso moi ba genre ba question zotuna ba question moko boye soki oyambaki peut-être musicien ya orchestre oyo zalaka vraiment accro nango te tanga pena ba musicien oyo bazelo na motema poto que promotion za vraiment mbongo promotion za penza mbongo donc ça dit pour na otanga boye site na yo eza site moko tant tozo ya vers bino poto bike message ekokenda donc ça dit pour na tanga kombo ya mutu il faut zanetika Félix Oise quoi monstre d'amour arbeta le 12 août na stade des martyrs promotion ezo bang sote yo pour prononcer ma ambassade siko ya baninga mso banga itete taba jara ngo yango siko pourquoi ozolo bana musicien monene lokola Félix Oise quoi kezo bangisa yete voilà Seigneur Jésus ke nga lobite ke eza événement bank sanga tuni soki na conscience na yo ozobeta pe le sola stade ke non tokobeta stade po eza libulu oyo ezindisaka pe batu esilisaka pe batu carrière yana bien ce que ozana mwa kobanga mokete même il fallait autre ton ça abanga ki pe Monstre d'amour c'est un Coca-Cola biso ba oyo Monstre d'amour aza Coca-Cola na musique congolaise biso Coca-Cola ndene aza muto munene déjà c'est-à-dire asa la pub te batu ba ozala déjà wana mais bino mo bolandi Monstre d'amour makamutu no wendo zo sala théâtre zo lo ba na makambo batu ba olanda biso zela c'était ba monstre sala pub te zela na tozala moi et ça la moi bien auti ko lo ba yemo tout à l'heure awa na ba émission azo sala na ba intervention na ye yazo sala te abeta stade de martyr mo ya plein ton ndenge nini batu depuis ba stade de martyr et banda ko beta batu nanu ba mona spectacle te ce que zo ba pour nani donc ça dit eza langage moko ya ba faible tout le monde oyo azoya na discours il faut comprendre certes biso image au biso ba congolais to ebi stade de martyr il faut plein zala mais tant bosser là ba tout plein tozo boya te ekenda bien mais plein ngo message ni bo pe sabatu message ezala te donc ça dit oko vanda lelo boye au Tchèque TV au ta la stade ya Kingandi ayembi ni non akokisi même pas 3 chansons ayemba yemo mobimba ekokite mais siko biso oyo Monstre yazo ponga na obeta na orchestre na to beta a lever les rideaux ya Monstre d'amour avant yemo ko l'orchestre mat yemo ko l'événement mata donc les 12 août na ba ancien so bien ngai junior wendo na wendo vina ngai orchestre na yo beta lever les rideaux après m'inviter à Monstre bazali wana on comprend est-ce que ça c'est waze ko za d'accord na makambo zoloba awa mais pona ya koloba likambo boye kasi za likambo solo mede na kukuti boza bana combien bobime pa nai po yo ba pesa yo bana oyo ba sala musala lelo toza ebelete to bimi ebele toza ebelete pona ozala neti franc toza na ndeko na ngai lokola na banda na charité ngai moko junior wendo toza na ndeko na ngai lokola Ladimi Yembe toza na ndeko na ngai lokola Jos Diena wa koma révolté batu oyo basala ba orchestre ezobetaka certes bana mususu ya ba Monstre bazali tozana ba ndeko lokola ba Dudu Cheke Mokoto tozana ba ndeko lokola Bijou de Polka tozana ndeko lokola Lisha Shombo ya zala rapé na Belgique na moko na bino donc c'est à dire voilà après ba ndeko mususu bazana bango belé mais bana oyo bazo sala après kolongwa na orchestre ezangai Ladimi Yembe Jos Diena voilà na bano nyonso tanya na voisin kwa za fier na bino ke na bimisa bana ba sa pe makambo bien si asa fier ko ka fier tende bo sala déjà loko mo bo sala fierité à waze quoi depuis bolongwa ozomona yo est-ce que yo vivra na éviter à ce ba question na ngai za mabe ngapi na éviter so ba réponse na ngo e déranger yo est-ce que yo vivra na so na mokili yo ozana mokili ngap bon siko nana mokilité ce qu'on a na planète ni non mais peut-être parce que au moins il y a des choses au cours ça la ignorance naba yoko ça ignorance te ken bien on comprend to linga te to kenda na ndula ngondi kaka bilei ya feti depuis bolongwe bo sepeli si déjà waze kwa na nini ke o bana nga basala fierité nanga na musala to salate pe to salate tangelo ba fierité ya bana ya ba te mususu ko confondaka fast food de na cuisine gastronomique donc c'est à dire cuisine fast food déjà pas bloc moko boye
Babiloko ya buzoba oyo yozo sepela nango. Ya buzoba. Si je te dis babiloko ya buzoba oyo bino bo sepela nango na biloko ya solo oyo mutu aliaka na kati ya ndako. Ya buzoba. Oui, je te dis. Ya buzoba. Ngana je te na peso be exemple o e kanso bouche. Nazala ngana bezo pesa ba publicité te na kati ya émission na ngai. Donc ça dit publicité penza na émission na ngai na ngo pour ça penza te. Mais ko confondre makambo te. Misala oyo biso tozo sala certainement o ngana zo sala Junior Wendo. Yoka son, yoka thème, yoka ba verbe au comprendre. Ko confondre ngotena ba oyo ba ninga msu bazo sala. Toza ba ta clamorote biso déjà na kati ya culture ba benga biso ba cultiver. Mais ba orchestre msusu boyi ba nde ba benga bango ba combo. Mais ba donc elle c'est na combo elle c'est que bon na ça la vulgaire. Na combo zo la c'est que bazoba. Mais ba orchestre na ba bazoba na ba bango nde bozo benga ba chabino pe pour na événement munene. Tozo benga public oyo balingaka la bonne musique. Ba o ba yeba koma ba kombo na bango. Nde to benga ba ona kati stade wana. O yebi ko koma kombo na yeto ana posa no penza na kati stade. So yebi ko koma kombo no te pardon ko ya na ote. Voilà obiso tozo benga. Po biso to ba cultiver. Soko yebi ko koma kombo na yo. Ya na stade. Oui ba to attendre sa stade ezaka ba to ano zo ignorer ba ya. Non. Kasi ya on des obeb sa musique. Ya on des obeb sa musique. Voilà. Junior Wendo. Ken piana. Wakourager makasi na malambo oloba. Obido abino bosala ka musala qualité, bato msusu eza musala. Mais faut ça c'est comme si na Congo bato ba sala musala bien te ba et pesa succès mbangwa. Ezalaka bon. Soko yeba ngote nako kende ni na elo moko zala. Omoni mutu soka a vu internet. Atikali mutaka. A posté. Na mutu azo yebisa mutu 1 plus 1, 2 fois 2, 2 plus 2. Obike so taliba nombre de vie. Oh mutaka nde muta e laksama mingi. Ba jeune ba esima na bino parce que bino boye moi liboso ba jeune ba esima na bino. Ero ka jeune net bina filé. Et ça la condamne. C'est bien, mais c'est très bien. Moi j'encourage. Moi je suis content. Bana fala moi avance par rapport na yondengo banda boso bina fila kei makasia. So c'est bon na kota neti na buzo bana yo. Avance. Non, naza neti. Non, kota neti mazoba neti kota na buzo bana. Da ba question na ngeza neti ba question ezanga tinanga lobi boy. Bina filé aza jeune frère ayesi mama kasi. Les lois sala orchestre to moni et mepe moi passer par là parce que kala mingi te ozo kendo beta pe na okendo beta na mboko Mbanzangungu. Félicitations quand même au faire déplacer orchestre. Nga tunisko jeune. Eza wana kate eza mbal bosoto ke na Congo central te to beta déjà na Congo central to kena la Kasangulu nini comment dirais-je Kisantu Kimpese Totika kaka. Ti to kenda. Ouais. Totika. Moni ba place nyo so beta na totika na biso. Nandeni. Nandenge ke en atangeli jeune frère na yo ozoko ko répondre ngate mais il faut ba gabete na ba sala mnene neti na ba ngola wana affronter moi ba place belé oyo et comme lope ya mon neti moi devoir. Ya na osinga est-ce que bo sala pena makambo ezo sepelisa c'est parce que ba bien afila na baza ba koko awera ken pena s'il te plaît ngana kinana ba musicien Angola oza na batu na baza na beta na Junior Amorim eza na kimbangu wana ça il y a combien de personnes ça wana batu baza batu wa commenter ezanganda ou bien eza salle ya concert obeti nganda nganda o to beta ki nganda na ozala franc nganda ezalaki pa ya Pedro Ochepe na libaya kasha cher batu ba fo. Ozo soaniza Junior Wendo na habité so ozo imagine ndeni. Ozo soaniza Junior Wendo. Kasi ba question na poser mais ne so okomi ko sala ba comparaison mo boy na habité so OK. De ba question pena na poser. Yango ba question Junior Wendo. Ah OK. Loko ba question poser Junior Wendo ba question Junior Wendo. Mais ce que faut ba question nyonso te ba répondre en. Surtout ceux anon neti genre et falloir ngai. Baloba celui qui s'est s'appliquer. Na ba te so ba réponse za ndeni. Mais pas de réponse en ouais. OK, merci beaucoup Junior Wendo. Tozo progresser parce que tapi na biso liboso ezana nous li solo stade. Olobi yo
eza okesa liboso oyo ekofungola eza ngam na obeta ouverture entre ya les rideaux stade. ya Monstre d'amour après Monstre d'amour azana ba invité na ye vient nga Zeka Luzeka prêtre David Beckham yazalaka wapi yazala na Londres. Ah ok, Zeka prêtre ya kosakana te donc ça dit prêtre wana tobengaki motema ya mokonzi. Ok. Mais to zape na vient nga JP Lukombo Mikoronson wana za leki ya Monstre d'amour. Ok. Donc voilà. Voilà. Na sengo otikela ngana sisa moi la question ça la paie moi bien. Il y a pas de souci. Via signaler que OK azobeta stade. Conseil nini opesa rive. Non mais je me suis dit Nabi il est temps. Ndena ba tout à l'heure Monstre d'amour aza Coca-Cola. Biso tozala kola ba Gino, ba Bako, ba Mirinda, ça dit na langage yana. Si mais Monstre d'amour aza munene. Omoni ba série Monstre d'amour a kotar na musique congolaise et belé ba pesa chance te bandima te ke lelo avant dalelo. Azala Coca-Cola ou bien aza Coca-Cola ti. Aza Coca-Cola. Ti ko jigé na passer ndeni ni tazo vivre Coca-Cola. Si aza Coca-Cola. Ti lelo aza Coca-Cola. Ouais. Wa courage makasi. Bino ba apoto ba misu makasi. Na regretter fort ande na botama na Congo na Congo. OK. D'accord, kola na poto eza avantage parce que na moni pena ko so ko na poto za pena ba maila ba défense belle za pena meilleur défenseur. Oh non, ça y a défense hein. La défense que Félix faisait quoi Coca-Cola pib non pib stade année ils la plein craquer bateau c'est la kaka. Ba ko c'est la paix mukolo jour et Coca-Cola le 12 août dans stade de Martyrs. OK. Ouais. OK, le 12 tozala biso nyonso tu wana en tout cas bana poto ebele pe bazo se préparer baya concert wana et kosala toujours bien. Alors organisation zande nini pona bande kwa cultura o bazalaka déjà na poto ba fansa ba vie déjà na poto est-ce que ba ko se déplacer jour ngo basangana na kulutu waze kwa ou bien. Non mais je pense que ngafuna na ibisa bande kuna ngai o ba tala ngai ba biso ba ancien ya cultura. Donc tout le cas tout soutenir patron Abisso, ex-patron Abisso pour avoir sous patron Abisso. Donc voilà, tout le gâteau soutenir tous à la date wana. Bambiaka nyonso wana ba Dudu Cheke, ba Lisha Shombo, donc ça dit ba Ono Kapanga, ça dit ba Pili ba Pichu Concorde. Donc ça dit tout le gâteau à la wana pour eza événement ya monene. OK. Et si papa zo sala musala quoi. OK, merci beaucoup. Alors na senga soutien à bande kwa poto. Tout le monde a qui fallait beta ki bana poto ba ke belé. Ba Joël Salam BP sala bien soki bosombi ba billet pour que soutenir événement. Ba za ba millionnaire Joël Salam bosombi la tête 10 personnes billet et bo sala biso toujours bien. Bongo bozo banga bitumbo boza na ngote. Ya Na ba jeune frère na so ba Gaulois que campagne de déstabilisation Monstre atelemela bango concert ya parler du peuple bango pe balobi bako tala soki waze kwa tondisi faire fatika musique selon défi ba Gaulois balobi soki waze kwa tondisi leader na bango ba osenga tika musique omoni ba apparemment des leaders na bango tabeta liboso hein ya beta liboso ba Gaulois ba bi ya beta liboso ba sana bango plein. Mais bah c'est la score date na bino. Bon mingi ya koloba penza na point wana eza penza te tozelaka mokolongo. Bolo baté na point na ndeni. Tozela mokolongo. Moi comment na peuta que zala makambo ya parler du peuple. Et tiki neti mo batache ya mabe. Ezaki ben compréhension mo kaka, ezaki ben compréhension mo boye, mais tozelaka mikolongo ekoka. OK. Ndeko na biso babeta liboso, après biso Monstre d'amour babeta na sima. Est-ce que ça occasion te osenga msusu ba Gaulois na faire rien sur pardon déjà va ba événement. Na comprends sa question te. Bon pour na boma moto ko senga ka beskis ki. Non mais babi ke tozana ba faire te na bango. Mais ba faire ezali. Non mais moni mutu mususu akanela ka yo yebite ke akanela ka yo. Oko senge pardon ndeni. Pour yebike akanela mais yebite ke akanela yo. Voilà, il faut la que ça akanela biso. Olanda ba mission te. Non, misu na penza pesa na biloko nyoso te. Surtout na mikambo na bike. Moni na misu nde total rabo. So moni monsa kitoko. Osali pompage ya misu. OK. Donc ça dit misu na ngai et zo rapenza osala pompage na makambo bien. OK. Ba préparation ni bo sala pour na réussite ya événement wana.
Non, bah préparation, bah ça, bah préparation, il y a bien. Tant que tu as beau, on dit nga pena na kati, non, bah ça, bah préparation, il y a bien. Bobi que monstre d'amour, ça là toujours mon ça. Eza événement papa. Il y a papa. Kasi mais je biso to za bana ya papa, oyo to bima déjà na kati ya ndako. OK. Bah préparation mingi. Ndenge nga na yebeli nde na zo solo na papa, bah ça bah préparation na bango très bien. Mais je pense que Batouba Royal le 12 août on a bah la décité, Moussala et Kenda bien. Tout le monde est parmi les invités. Parce que l'homme a Joël Salam à la Kissinga vidéo, mon boé, vient à Bisso Wazé, quoi, Bazalana Fabregas, a attendu les listes à inviter. N'habitez sur l'anda qui interview. Attendu les listes à inviter au Bazala. Oui. Namoni attendu bien affilé. Namoni attendu héritier Watanabe. Attendu artiste belé oyo, bakoya na kati événement wana. Est-ce que, et qu'on a la facile ya osansa bajani wana o bayoka na atena wingé, baya osanga na même na kati événement moko est-ce que ça facile na fête beaucoup na fête mais toyo kana bisote po muto azana moment na solo na kolo fête tozo bisote kana te na fête yango moment o ngana so na kolo fête ezali tanto que no pesa batu babala cadeau to sali mulongo fil indien yo sali o pesi cadeau no okait so ngana na simano na za peta moment na ngait batu mususu bazalaki étonné kotala papa na so monstre d'amour bazalaki bongo plateau moko na ndeko na biso Fabregas maestro kotala ke otanga liste wana atangi bato yo Fabregas ayoka na bango te tozu héritier tozu bina filé to monaki un peu Fabregas akomaki un peu moins mal à l'aise papa na biso monstre d'amour azotangele ba kombo ya bato oyo bakozala na événement surtout mingi bato yo azala na bango guerre. Yo pe akotala ki vidéo wana moni monstre d'amour akiotanga héritier atangi bina filé to konte ba kombo mususu tepo wana eza ba kombo moyeto lobeza te akumisi pe stade ya Fally Ipupa parce que nazo confirmer ngo na kati ya émission oyo Fally Ipupa na staff ne mobimba bazo senga na biso na ba émission nyonso to lobela événement waze kwa ya Stade des Martyrs. Ba wario nyonso tu oyo bozolanda biso en tout cas ba wario nyonso bo soutenir vient na biso monstre d'amour parce que akenda ko soutenir pe a soutenaki pe événement ya ndeko na biso Fally Ipupa kotala siko ndenge monstre azatanga ba kombo wana est-ce que yo zwaki mwata ko sola na monstre te après avoir kotala eloko wana te mais batu ba la biso faut pas comprendre les questions no tuni et ça genre question ngana ko répondre te pour etana ngate il faut tout nande ndeko na biso Fabregas pour eza yende aza concerné. Qu'est-ce que j'ai à voir dans la question là? Ngeta lingaite? Pour ngabe na koyeba te be ennemi ya ndeko na ngai za intel. Ngana za yete. Selon Julien Wendo ndenge bofanda na monstre. Est-ce que monstre za rata la ba émission ba polémique le ka na internet? Mutu nyonso na mokili oyo toza lelo. Akosa yo te ke atala rate. Mutu nyonso atala. Mutu nyonso. Na sali na zolo bana mutu nyonso. Lelo tokoma accro na babiloko oyo. Donc ça ndé ba mission musuba yaka na TV onga biloko na tala ngote non mutu nyonso na mokili na olongola mutu te musicien nyonso ayebi makambo nyonso elekaka na to zalaki na détention bato musuba za na détention ke waze kwa peut-être tala internet te bato musuba lobi waze kwa asimbisi Fabregas touche ba kombo na zotangeza ko simsa Fabregas touche po era otanga kombo ya ritia tangi kombo bina filé commentaire ezalaki pena makasi. Toko sauter na biso page wana. Normalement pour concerner ndende ko na biso wana. Concerner ngai. Concerner peut. Non. Po batanga ki ezati papa na bino yo yebi binemi ya ndeko na biso. Siko qu'est-ce ngana yebi na ngate so kaza ennemi na ngandi siko question na omona sens réponse na ngote voilà. Ah Junior Wendo. Ken piena. Akizemi. Siko lelo bo sala événement na ndeko na biso Chabron. Parce que na moni masola martivo yo net etia mal à l'aise. Non. Malika ko tuna wa makamba ba leo bo sala événement na ndeko na so Chabron. Pourquoi ma place moko ou bien ça oya yembi banzembo na ya silisi? Non, c'est moi qui est le principal. Chabron baby qui est abeta kawana. Orchestre Tosima oyo ekobete la biso eza sima ya Chabron. Et moi je suis le principal il y a événement ya lelo. Et voilà. Déjà Chabron toza na
ma relation est très bien, trop même. Donc antécédé ça te. Parce que orchestre est quoi accompagner bino za ba orchestre ka ya ba accompagnement ou bien za ba ya bo travail. Non mais ndenge za la na poto out. So to na poto out. Nzonzingi. Ba orchestre za ka yaka beta botos kenda. Voilà. Quand des na poto. Et ça là bino plaisir ya bo beta banzemba bato. Surtout ya ba grand. Et ça là bino plaisir. Neti oyemba nzembo lokola ya papa na biso Madilu pe à son âme. Oyemba nzembo na ye. Ya vient na biso Lassa. Confie pe. Donc deux fois té, il y avait Nabiso Rambo. Deux fois té, il y a Monstre d'amour et Lengi. Parce que je me disais il y a ba ça la chef d'œuvre. Il y avait Nabiso Sultani papa chéri. Deux fois té. Voilà. Boemba ape banzemba wera. Bon, batu ba si, ouais. Non, batu ba yamba ba tout ni onde question. Te ngai si goyo boemba ape banzemba wera, boemba banzembo. Interpréter chaque vie boemba ape banzemba wera. Tango zo englober bongo zo tianga na kati masolo wana. Ngana za musicien ya Junior wendo bi ko za muta polémique mais intelligence. Non, yo ka citer mais oui. Ngai naza musicien ya biloko oyo ebetamaka awa te na poto. Olingoke na ona genre wana. Non, na lobi bo Junior wendo oto tango lobi boemba banzemba ba Madilu. Kasi on zolo ba pe calé. Sikoyo kasi eza selon créneau na yo. OK, pardon, Kofiolo mi de kuto kumisi effort. Lobi boemba apenzembo ya papa chéri. So na tuni boemba ka pe biloko awera. Obligé. Batu baemba ngo bazali. Nzembo nini ya wera yo so interpréter. Ouf. Mais banzembo vient banzembo ebele ya bien. Tika ko finga wera ko. Tika ko finga wera. Finga message ya mabe batu bata. Te tika pena ko finga wera. Na eza message ya mabe te. Nga lobi boye. Nzembo nini ya wera o esepelisa ko na sepelisa pe bafanya ya maison mère o yembaka bon interpréter biloko ba vie. Tengano na sincèrement parlant non interpréter biloko vie na bisote. Réponse na pesoka yango na tous à la franc. On ko ignorer mutu ko ignorer ikona munene bongo na ndene. Obi ko ke na onde na offre on mabe. Na offre mabe te na sens que otangi bambiaka tout. Na monika kombo awe otangi te yango na kepa wera. Ah, te mais je m'excuse mais boyebi ya wera te. Yo nangai toyebi ke aza leader moné aza icône aza ku leader te. Te yo zo considérer bongo te. Mais pour nga na moni community flatterie siko zo luka o se faire laver peut-être. Bana lobi nzembo wera o se pelaka nango ke batu ba ye plein ba jeune salam binenge ba kolata bilamba lelo ke na se pelisa bango pe ba fana maison mère nzembo nini ya wera o se pelaka nango makasi. Ah, faut tu na o se te o yembaka. C'est là. Augustine ngali azona ngaya kolinga nyame yebi na boka pe jamais mibeko ya babo yango le toke et ici toke oh ouais yango la na che téléphone so yembe nganzembo na di début à la fin au téléphone. Te oh ouais est-ce qu'on ngala beta la maison mère na koki ko yemba non pesa bien respect non wana zo baby c'est monsieur mais oui pesa bien respect to vende émission bien yo ba no kimisa ba tune émission na yo sinon non mais au ça bien te au ça bien te non au ça bien te et sonner ma bé papa ah ngala habité quoi ah ngaye alongoli jaquette vraiment ça va embêter dans ce wera hada bien la faire tout ça bon Joël Salambi acha mbongo omona na oluka yeye ba ya mwenga sala moni mbongo sensibilité kotaka teme ken non mais message opé ça bato ya bien té c'est pas bien papa to kende oza émission c'est noté une heure détente ah nzambe na ngai wera sala bino nini vraiment Charlie Malula maman mokonzi Charlie Malula isika zali na pesi mbote leki bato fiston Malula l'immortel bana ma Odette mama Odette matonda batafandi kuda mama Joan Salambi nga lobi dans nzemba wera tokale non parce que na mona séimo wenge zo potana papa chéri senga wera bi yemba ne ba chef d'œuvre etikala na mito abatu te me vient c'est que papa chéri azala na raison que wera ande ba chef d'œuvre te
même yo musicien zo parvenir koko matina même na katika tamba wera ti ngai na koli na culture pays vie culture pays vie eza créneau ya wengete. OK o comprendre biso tozana ba créneau oyo ya ba mais otanga komba jibe awati kasi o mejibe na ko ya sultan na ko ba tamusuka nzembo moko omba esili nazana nzembo suna yebite. Oui, parce que les abiloko ngana kola na ngo penza te. Certes biso ba jeune toza focus na wenge. Yo lobi kola na banzembo nini? Ngai naza culture pays. OK, merci beaucoup. Na okota yoka wana. OK. Vous comprenez na okota ka place oyo wana. Oui. Waze kwa sala orchestre na nini? Aneni. Parce que na âge na yo, na âge no jino wendo. Zela c'est oko sana micro yo kola na musique ya culture pays. Mais c'est faux et archi faux. Waze kwa bandi musique na nini? Ke ba yeba musique. Yo zo ngoke na ona ndeni. Yo koli na musique ya waze kwa. Yana ke waze kwa. Oh, siko ozomona siko bobimisa biso siko mabe. Yo lobi okoli na musique ya waze. Non, eza okoli na musique ya wengete, ya tabula ite, ya kofite. Yo koli na musique ya waze kwa. Yana bi waze kwa bandi. Nazolo bateki na koli na musique ya waze kwa. Na lobi bien que eza ba musique oyo nga na yoka mingi na yoka ka mingi nyo wendo ken pia na makizembe oyibaka na banki tikande ko luka polemi tena bi oyibaka pe na banki na yiba pe na banki na poto akasi pio ningi tolo babongo ti osikoka pe ba momi tika makamona ko papa tika makamona yo ke no mabe o portable che pona nini tena cheki ka pona nzemba we na zone sipo ko kite OK na lobi boy oza parmi bescope na mikili ken piano yambi junior wendo pesa message o ezo valeur na ngai junior wendo yo moko olobi yo okoli na musique ya ba wengete yo okoli na musique ya culture pays ya ona tunyo kaka okesa ngwe bandi na nini yo mukolo boyo lobokoli na musique ya wazeko non bon mato il nous faut gagner so kaka non na bitita musu yo ozo na contexte mususu ngana na faso onga na zolo be wana zolo ngoko sanga mukolo bo ya ona zolo ba yanso na aji na goza pe mukolo na no te wana pe no wana so yo yoga okomiso saka na ngaso na kati émission na yo ozoba te ko saka na ngai si yo okomi penza saka na ngai na kati émission na yo ça dit oyeba te ko saka na ngai to zolo ngo sala ignorant ke o saka na ngai ngansambe iken Seigneur Jésus. Tu as qui qu'on na avec toi que ça peine. Yo ne la comprendre OK. Joël Salam. Il faut selon le marambo là on va l'été. Ah. Tsokanza. Ponga na hotela age na hotela age na yo na mona nga na mukolo me yo lukoko sa net nga. Do yo ngolba ke message ngo pesa yo mukolo nga. Yango na. Ah papa. Comment ka ba bo yo za mukolo na ngai. Talo ya moi respect pesa la paix moi bo pe moi respect za la. Ken bino bozaba na kozala mukuse za mabe. Non, c'est là non s'il te plaît. Te yo na faire na mukolo. Ken s'il te plaît. Te yo na faire na mukolo. Ken s'il te plaît. Ken ko ka c'était potam suna za boye na entretenir nzoto bien yo oyebi makambo yo sala. OK, problème mais atena bi yo na faire na mukolo. Ngai na ndeko na biso faire. Ah. Je pense que soit cause à mon colon ngai cause la une année ou 2 ans, pas plus. Ouais. Soit à mon colon ngai ya une année ou 2 ans, pas plus. Er déjà ya na yo atikala okola na musique ya culture pe éviter bino baleki boye sima na ye yo mbala mo nga akola na musique ya culture parce que wenge kute banda kala to bibina so na localisation ya émission. Mais to bimi na localisation. To pesa émission. To bimi kasi yondo bimi singati. To zonga sa bo to zonga kasi. Zonga. Oza bilo. Oza mailet. Ken piana. Ken piana des fois tete. Te ko flatter ngate. Ba maile tu na wabimisa ozo échapper nga o bisa ka côté. Oza maile ndela ba réponse côté na vraiment. Yo posa o des fois tete. Nani? O des fois tete. Non le fort. Bah, tokende kana clôturer na sincère pour lui Lumumba RDC Monde Zolanda biso vieux Luiso Mbata mauvais Ogi Kingombe vena biso Zatiki Rivero Kiri Bozolanda biso Patrick Amisi batu baza ebele ba papa Tizon Motema Mama Mati Bozolanda biso boza ebele mbote na prophète Emmanuel Dodi na kati ya Kinshasa azolanda biso Joël Salambi le millionnaire bozolanda biso tocho mona kulutu na okaka parmi ba yaya oyo yo tangi olobi basala musique ya kitoko tocho mona bana poto awa ko imbilie kulutu neti Koffi Olomide
aki ozwa sindi na salon place baosala ye bongo maquillage kuluta azongi na mutuka tomoni ndeko na biso ya mwasi oyo aza na age voire même ya bana okofia kobota kofilme Koffi Olomide kohumilie ye na bareseau sociaux esalaki yo nde nini kotala mbiaka icône ya miziki na biso kosala bajara bavideo ya bongo kotiango na bareseau sociaux? Non, esalai mabe. Si, esalai mabe, esalai bien te. Ouais. Conseil nini okopesa ba jeune fille na bandeko na biso poto non mais omoni ba emiliaka ba artiste musicien mboka na biso ba musicien et comment partout au Kenda faut zaka na keba nesika oza na keba te me faut mitcha keba. OK. Donc c'est à dire je pense que balé ki wana baibi pourquoi basala ki yango et baibi intention nini basala la ki yango. Mais après voilà, mais en gros au bato ko retenir et ça là bien te. Voilà. Ba jeune frère na yo ba indi sur internet. Na solo la ki on a ndeko ngai Serge Moloso. Papa bon, papa social Serge Moloso. Donc to solo li solo oyo. Et ça là bien te. Kota la niveau Koffi Olomide. Ouais, ça là bien. Bande koneka ba congolais. On les ba protéger icône ya musique mboka na bango. Mais bazo humilier. Non mais sûrement il y a antécédent moko ezalaki wana. Et vieux temps so azaki ignorant, ayebaki antécédent ngote et bana baleki bana wana ba profiter kana antécédent. Conseil ni no pesa ndeko na biso ya mwasi parce que kotala âge neza muke. Est-ce que makambo ya sali wana eza koluka ba malédiction ou bien za olobi déjà ngo aza mwana muke. Et mwana muke tamso ayebi mekampa zo sala te ya zo kanso sala bien. Lelo ba portable comment na makambo ezanga mutu na makolo. Et donc mutu azo kufa na maboko no. La muka mozo filmé. Donc ça dit toi ba soko makamni tout ça na ba portable. Donc voilà tamso pele ki aza aebinité azo ça na portable na. Merci beaucoup. Réaction Cindy Leke parce que ça réaction mo boye. Bon, na habité pona bato balinga profiter bazo yango normal. Minga ezalaki réaction moko ya mawa esala yenga. Cindy Leke watu na ndeko na biso moi salobi Koffi pena oyebi Koffi te. Parce que Koffi aza star a munene. Ata se déplacer bo oyebi ke Koffi moto akieza Koffi. Oyebi place nyonso koza Koffi. Cindy Leke azo se plaindre abi oyebi pena Koffi te. Okende ko filmer ka bo obebi sa réputation Koffi. Et ça là qui on donne. Et on habite ça lenga mabe. Et ça lenga mabe tangu madame Cindy. Azolo ba makambo bongo azo laksa leki wana oya ye. Et ça là qui on mabe. Et ça le mabe madame Cindy azo ko ka motema passe na biloko bon. Talaka. Madame Cindy alinga makambo bongo te na misu na ye makambo bongo. C'est pas nga na poser question mosusu comme qui nous obebi cette émission. Nini c'est ça. Donc ça là qui on motema passe ya Cindy alobi bon. Ouais, ça l'a bien te. Ouais. Pour Virambo c'est asa na habité to situé neni asa monument vivant to zotika nen lelo to zane lelo ye wana ya solo ya bokenda beta banzembo na bango bo coopérer na ba combattant bango ba kolo nzembo ba ya beta te wana pesa la koka bien ba question tuna ba mission ba beta bloko na poto tuna ba mission ba beta bloko na poto tuna ba solo ba awa ke non bo sala ka musique bo interpréter ba nzembo ya ba vie so ba vie wana awa ba combataka bango moya ba beta musique ezate papa tozo kende émission to kende boy obi pourquoi na côté le sola sendi na yo ka soki bino ba mensa ba yaki bino ba mensa poto soki bozala ka pe na mawa ya ba vie na bino Kinshasa après na koto sko eloko siko oyoki mawa na o eleki so poni boki la ka ba vie na mawa te bo beta ba evre na bango mo ba kolo evre bazozo occasion obeta te pona ba. Non mais siko faut tout na ba question na ba mission bazana poto ba onde ba ça mieux placé pour répondre. Bon yo zala kapi. Voilà. Na senga ki ozana combien de résidences? Na za on balé. Poto na kasi biso nyoso ba leader on to komanga na ba résidence mibaleti. Résidence moko ezasute na leader nyoso sala musique na Congo. Ezasute mais bandeko basala ka awa obi que résidence mo za peka awa. Pourquoi ça c'était parmi ba ministère ba telemela pas ba combattant pour ba beta poto? Je comprends tes sens sa question. Pourquoi on a cité parmi ba musiciens que ceux qui a beta combattant yé? Mais parce que quel bien na les lieux fort. Réalité ba sarana na ngote. Omoninga na ya poto na
93 au Belge balaksa biso, na 93 au français balaksa biso. Donc c'est à dire déjà à la base, la plupart il y a ba combattants au yotolo balelo, ba epoto na 98. Donc c'est à dire différence c'est ça, ba bi que wana déjà ta osala oyo moyi, asa déjà à la base moi na poto. Donc ça dit au roi bébé sanga peut-être ne pas cal si comme on va empêcher biso tant na cultura to que no beta na mboka mo na Allemagne boy ba empêcher ki biso mais babo ça dit que nangai na monstre d'amour wana na kiltenga na sola na yo moko te mengano na beti pe na poto te au concert live na orchestre non o eza naza invité yo moko lobi yo nde kolo événement kasi invité kolo événement on a même émission non mais est-ce que changer émission te comme la double discours ozo comprendre ngai moi na lobi bo émission kutu nano te yango na quel pied là est-ce que ozo comprendre ngai moi na comprendre yo te kasi o comprendre ngai Chabona kozala mais kolo événement za yo principal elingi kolo bateke principal azaka invité bien sûr je suis l'invité principal. N'a qu'un en français pour comprendre. Ok. En français, on comprend maman quoi. Invité principal. Je suis l'invité principal. Il y a événement. Chabron, Abeta Kawana, quotidiennement. Donc ça dit, on a Ezalara Nengenaye. Ok. Ngana invité spécial. Il y a événement wana. Voilà. Ok. Merci. N'a quoi évolué la question? Kenda. Et ça le plaisir. Aux à la compter parmi les artistes. Bazar liberté Abeta Ndenge balingi na poto. Mais biso sont des comme la super liberté on déjà. Ouais. Yo ka su eko wana ke ba empêcher ki ozo ba geto na des liste ya ja ya bato ba kobeta na poto. Non, ceux qui nazala zela s'il te plaît, nazala franc na yo. Ceux qui c'est na répondre yo. Ceux qui na lingi nazala franc na yo. Pour nga naza mongo. Ça dit na yeba ka koloba. Na sala Bible, na sala na yeba koloba mabe na ngai, na yeba pe koloba bolamu na ngai. To na déjà ya ba artiste yo ka sikola sa yo ba beta na poto. Artiste ya minene tozali na ndeko lokola so na kena ba jeune ya biso tozali na ndeko lokola Fali na Ferré bango bakoki kobeta te seulement ba combattant ba bina file te ko compter baleki ya non ko compter non héritier pe ba compter na nous baleki na biso c'était non s'il te plaît obeb c'est mission na oti obeb c'est mission ça on bien te si quand on appelle ça message à bien s'il te plaît tozali ba musicien ya minene tozali na Fali na Ferré oyo ngai en tant que mukolo na yebi ke bandeko na biso ba combattant ba empêchaka hormis ba élément na biso minene ba waze quoi ba kofi na génération to sona no Fali na Ferré et si libongo le reste ko beta na biso tika na ko si te o so na ngai ngande kolo poto nga poto quoi na ino na oloba mona ke héritier ka rep papa ma chez Jonga e yinda ki ba combattant ba ngesi la to ngesi la note e kasi papa olingi toka ta émission si on commence à s'il te plaît à facilité pour faire le quoi soit posé na liste ya bateau oyambi junior wendo s'il te plaît yeba banane osa la publicité na émission nanga et ça langa bien mais ça la réalité tu ça obligé attendre ba non s'il te plaît mon frère ce qui vient na fila s'il te plaît mon frère oyambi ngai yeba banane osa la publicité na émission nanga ko ça ça on a pas besoin ça soit qui peut ba problème ba combattre concert na etina Lyon ngana ba kimisi na ba musicien ba question siko soki question silité et sili na boki na batu après pourquoi lingi ka tolo belaka ba veo ba le cas déjà ba génération na yo ngai junior wendo na vandi na émission na yo oyo batu ba kotala ebele s'il te plaît OK ngai junior wendo na vandi na émission na yo oyo batu ba kotala ebele na sala propagande to promotion ya ba leki na ngai je me vois pas to kende bisika o ngai na tala batu na TV et ça langa bien tout ça qui na za batu msuto otala lelo non ça tanga tamoko oh okotanga bazami balé on nga tala lelo so na kila ba toza na Fali na Ferré bongo inansibi oh wana baleki na biso hormis musique na biso te baleki na biso pe basa misala bien si oh basa misala bien moi j'encourage basa misala bien basa ba inos ba gaze baleki na biso basa misala bien ouais le 19 mai na kati Angola en tout cas na senga bande ko bo soutenir nga amoni to discuter na biso pe trop to discuter trop wapi ke to discuter trop c'est là la demi yemba beta kona la demi yemba sana Angola bande ko nga nyonso ba soutenir ga junior wendo na Angola Patrick Kisungu
zala na présence wana to soutenir la Miyembe Didier Boulabanga zala na concert wana to soutenir Souza Alberto zala na concert wana Pamela Mayala la brésilienne zala na concert wana Espoir Ngoma Yonjika Solo Bembe zala na concert wana to soutenir Solo Bembe mbongo akosakana te vena ngai Junior Amorim Makanga to soutenir la Miyembe Sébastien Kongwati C8 Junior Ramazani Tashima na peso ba mote esika wana na vena ngai Sébastien na senga merci pour azaki parmi bato ba mission nga bavandaki na hôtel na ye OK ana ba hôtel belé na hôtel deux fois pour tout donc Junior Wendo to poto boucler mission na biso na poser ka question suka featuring il y avait na monstre na Koffi Olomide ndenge simbité réaction na we kozani parce que bato ba satandaki que non soki waze kwa Koffi basali vraiment featuring vous à la bombe mais tout le monde c'est comme si il a accroché réaction et là on a le bas quel piano nous à la franc nous à la franc bato ba en vouloir en été déjà on a contre featuring wana OK na ebisango je pense que Zeka Luzeka prêtre la vie de Bekam na ebisa di Kamboyo nazala contre ngana sepela na ngate ndenge sala bongo omoni loko bosali vérité et soukaka bon promotion ngo yozana ngote pour parce que bosali yango vérité bazuita moke ya réconciliation bala moko boyemba non vrai zala ki wana te déjà ngape nazo sepela te ndenge ba sololaka patron na ngai monstre d'amour na icône na biso munene ya mboka donc ça dit na sepela wana tozana na ba pota o biso to lekana ba TV to toucha donc du jour au lendemain boy et comme maman ma featuring boyemba nzembo wana ekoki jamais presque pas ko évoluer parce que vrai et ça te na kati nzembo wana voilà ah au sol kitoko mais voilà tout monde sikoyo TikTok moko pe salema monstre d'amour na Fabregas TikTok oyo salema za ya ndeko na ngai onga na yebi monstre alobi Fabregas aza icône pe ya musique tandis que bino bozawa non mais omoni papa pe ya sala ka erreur ayi baraté zo sala erreur papa ozo sala ba erreur et belé ozo ibate ozo sala erreur et belé voilà papa pe sala ka erreur mon du fait ça papa na se limité ka na verbe on lo baboy papa pe sala ka erreur na lingato se limité ka wana merci beaucoup Joël Salambi patron Jordan Koussa pe zo sala TikTok OK Koko Arafat Jordan Koussa pe bambote Joël Salambi Koko Arafat Angel Muswali Makizembe Veluzo Mbata ya Aimé Lumbala en tout cas bande ko bolandi biso ebele na osenga bana poto oza Gaulois oza Warrior boya sala débat awa parce que a to pona mutute to ko manana au milieu du village nan parce que bato msu balobi ken chaîne na to ko lekate eza chaîne ba Warrior ozala Warrior te yaka to potana nde to potana Junior Wendo e ko sala biso bien Joël Salambi merci beaucoup Papson Makungi, au monde qui est bien là. Ailleurs, il y a fait ça. On va te là qui a donc il m'a envoyé que bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.